Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à ce moment. Moi c'est Vasco de Gama Chibangu, Spirit Nzambe veut dire garçon moulai aner, soin taïbo, veut dire lelo par rapport à Bana Poto tout n'a pas si bien mbote, salé à mon DG, 3 fois DG Lookman, j'ai dit merci à Maïka Mounan Mokonzi à Yolo, Bazarana Mboshili Passa, Sandra Lous n'a pas si bien mbote. Aujourd'hui j'en suis avec l'un des meilleurs musiciens de Ferregola, lui il s'appelle Vibration. Bonjour Vibration. Bonjour Vasco de Gama. Moluba ya Moulaï quoi. Bon. Et bonjour on a des téléspectateurs tout Rolanda Bisso. Bonjour, bonsoir Nathaniel c'est pour l'émission quoi. Bonjour pena Jeli Mouila. Jenny Ngimbi Justicia. Salomé Kavongo modon Mozikili Kondi protège na Belgique ani dembo na bossanioté quoi. Bernard Berger Cavalli na bossanioté Martin Massine de la Mane Lamba. Merci Vibration donc était au loco par rapport il faut y baquer une actualité par rapport félicitations. Merci vraiment. Par rapport à disque tu as bien travaillé vraiment mes sincères félicitations. Ouais, merci. Ils ont travail car le padre ninga o coacher bana na quoi. Le coaching ce qu'ils ont quota au mettre en pratique ça la bien on est à fruit à l'épadre de mon un bon coach. Toi qui ne l'avais pas malembe Vibration dans la côte à maman pour Tara Yali Gamango la côte Vibra oui il y a des léonères au couteau boy na surprendre yo merci surtout aux Akim Barmo cool na surprendre isa bitia oui que yo mbia kana mouvement ya faire Ferregola normalement il va tout banda mouvement ouais biso va tout banda mouvement pas mal ça me soit bazala raté mais quelques-uns tous en a bon ba tout banda mouvement tous en a ba misos bon tout qui ne lamba moi so eloko nini et ça la netikara ozonga sima par rapport à G par rapport à ma kamunenge zala ezala nini jango neti nini jango na to ki ne bon comme tuni zanga na peso skonde question bobeti disque ezaki ya patron na bino achaki ba apesipe ba misem sous ba chance yo pe on a titre na kati ba ya album tenga na titre te mais na chanson mo na kati ya yemo le padre mais to yemi kaka biso mibale boyembi ka bino mibale mais ya yote yangati mais na disque o pe pesi ba misenya so ta pesi ka 4 personnes yemo le baki la disque ne so ba pesa 4 donc prochaine disque ngade na chanson pa la ka nga déjà en public na fikina wakaka aplaka en public qui vivre vous doyen vous travaillez bien vous êtes patient prochain disque bongisa déjà Tibo Rocha. Est-ce que ce monde a été non exactement retard moi parmi un atali ba titre au ba pesi ba collègue non et là ba misusu ba intégrer groupe après yo après yo donc bango tout na makambo ya série ma ba mikili banini ba misu bazali te mais na moni que non ba che ba nzembu siko ça dit à quoi il oba en vérité ça dit à quoi mutu na chance na ye do yondo amuta yondo siko ngolo ba mutalibabe te ngana koza mutalibabe te bonga na mwana elaka mutu na chance na so muninga zuyo koza antima ko ntieza la mutantima te ce qui est baninga ba pesi bango chanson nga ko serre rango ntimate donc mutu na chance na ye mutu na jour nzamba sala yeke mambo na étoile na ebrile ce qui bango ba chanson nga ko sala nga mutu amabete em so bango ba mo nga ko zo pede. Bien répondu. Vibra, oui, bana pote belé ba otala biso na minute ya roi masalanga je te dis merci pour tout quoi. Poupon et Foya Moucheni code ya mboka na kati ya Kenya na Cécile et Foya mon ami Poupon et Foya Cécile et Foya femme du bonheur donc je vous dis merci pour tout quoi. Vibra est-ce que vous bêtez la biso non qui non ozong sana ba nostalgie na premier album na bino parmi ba vocal no oyo e cartona oko meki la biso ngote po ba mona magi no po ya misu ba on mate est-ce que ete net so de gena qui est derrière toi na sala ndenge nini po ebake na lingaka yo janilai na bomana motema Didier Nzongo souci nanti mebo makastino maemba komi surchargé nakoya kokufa bongo basalanga autopsie baye batina ya likambo poison to souci
bravo Nadine Zidane, je te dis salut. Quand à maman à Paris, on a un film toujours et continuer. On a autorisé d'être avant le sous-film. Vibre. Oui, on a un logo d'offrir à Paris, on a Didier Sandanemase. Assez peu fort, Jean-Pierre Mokoko vient en Aïe, J.C. Kandolo, Mimila Ifeta. Vibra, par rapport à Vibra et Lelo, Vibra il y a 2017. Na Vibra, toi tu vas Vibra il y a 2008, 2009, 2010. Différence dans les années. Différence c'est ça que Vibra travaille les Okola. Et Okola me va péter à chanter mes Okola. Pour pas payer ça, c'est pour Missous peut pas na legi ba on travail. Ba Missou ba na album, a leader mais na legi na travail. Netna. Et belé. Nani. Sur la génération na tout. O ba leader na legi ba on tout na travail. C'est là si qu'on a aidé. T'es comme moi la personne on a aidé. Personne. Tout personne. Tout. Bon la génération na ba deuxième voix na legi ba on nyonso. L'équipe on yopo yebiango. Tenga yebi te. Ça qui chroniqueur to yebiango. Ponga no to betra li solo na kusu sans caméra. Na l'équipe on tout. Tika marambo nga na yebi te yo ne muto yebi. Na l'équipe on tout. Sauf personne. Tout. Vibra. Na comme siko lingo kende. Mais obi na tangelo ba leader ba ya ba deuxième ministre na tangelo. Na ba nana na mutu moko sa succès makasi na kisasa ba benga ye maestro Fabre. Nani jeune frère na biso ya matete. Maestro. Oui, ado ça succès mais aleki na chant. Ah oui. Papa muto yemba banzembo Simba. Aleki na chant. Vieux mo ba répéter na Kasavu ba yemba rapé mamone Simba ma ebo yemba ta. Net nan. Vieux mo ba répéter apé na Kasavu. Zela luga vyango zela Fabrice Roxal Chilenda zela vyango il faut bien nga o ebisanga soka na ne masala nga Fabrice Roxal Chilenda donc zela mais la bosseni oui maman na lo ba vena nga babilo mbe ba collection ayebi vibra ba objectif na yo zani objectif na nga na vie ezala na monde na nous na ezala il faut na yemba na on a yembiti. Oui, ça va vangu non na emi. Mais génération au père génération ça mobile comment la ngoka ke no ba ya tout ke no o salika makambu bo bimi na yo o banga. To zapera ka mibali po to zak na ba groupe ya batu mais to s'imposa cacher ça. Yo bi ko pesinga kanda Robino ça succès yo leki. Ah taba to tangela nga otanga petit mo yo ko la ko yemba. Pona pembe suke bele. Si vous mettez sur la chambre, vous mettez sur la chambre vibra. Si vous avez un petit wanati, vous avez un yemba. Vibra. Toi qui as vu ma lembe pour la moni ou comme côte ça déjà ma bé, comme côte ça déjà ma bé ma casse. Vibra. Otala obeta ba na bomo là. Normalement tant que jeune garçon nyoso. En plus na fanatique à foot ya saranate. Le fanatique numéro 0 ya Cristiano Ronaldo. Voilà. Si vous to ça no boy. Yo edenga kaka donc yo edenga oyebi ke yana ba joueur musu ba footer ba musu pe ba jogo mais yo banda lobaka te footer o banda lobaka ba jogo yo edenonga donc banda sko tangelo bato moko ba massa génération nao na banda na mutali boso Oliviera mais ya wata ah bon te jogo koloba jogo te pa ba footballeur te za rubrique to mon makambo ya makambo footer na jogo te mon makambo ya makambo footer na jogo so batu ba timba jogo siko il faut za footballeur ya za footballeur te na obenge jogo ndenge timba simon na timba de atango 4h45 tokende c'est un maïs tokende vibra mai te c'est collègue ancien collègue no Nicodème bon arnaqué. Ah, ya zemba ni ténor. Ya ma voix ba sœur na biso ba Mbiliabel ba Cindy. Donc après on était ba Cindy ba sœur ma mère na biso ba Mbiliabel. Il va nous sentir vraiment on a confiance de soi. Et ça par rapport à nini? Confiance on est où t'as nini? Confiance on est où t'as na sérieux na travail ou na salara. Donc mutu il faut aux annonces sir na yo. Ko contrairement on a battu tout à sir na yo qui mo balicité faut zaranan. On a raison si assurance wana tout le monde a vocal mon robot tout ça là donc il y a par exemple meilleur vocal il y a des meilleurs vocaux à disque
vocal wana vraiment qui non esimbi mais pour nini to biso kanisa ke no poto mona vibration yimuru abache elongo wana mais to mo bache elongo mwana. Clip wana esalamaki vite fait na mikili mouvement tozalaki awa clip wana esalamaki na mikili yango moyo nakotaki te. Donc ba clip musupe sama na États-Unis mais bazui image ya mutu aza awa basangisa ngo sala elote. Oui sala na mpe lote normal mais wana esali kaka ke nexaki ke na kota te ça na mpe normal. Pona yo sope que ta vibration. Et pona yo oza d'accord par rapport ya bongo. D'accord pour batu ba yo kinga pe ba yebi ke za vibration. Ke batu tout te batu tout. O yebi vibration yebi ke vibration. Pourquoi on mona elongia mutu na clip mais yebi no pe yete. Oh nani yo. Mais si on a elongia na clip batu ba yebi ke za vibration pour faire gola déjà façon nga. Batu ba yebi de avoir la vibration. Ba regret no au sein un groupe na bino za la netini ba regret. Ça vraiment tout sola ba regret no sani. Na carrière professionnelle na yo. Ba regret na ngai ezalaka nalingaka fo moto azala libre era au travail bato bantsongonya nde nalingaka te era na osala bulo nanga nalingaka bato asongisongi te bato bantsongonya bato badiabo nalingaka nde te baregre nange yaka so na osala mosala tikanga nasala mosala so président nanga fe de Gaulle Jésus de Niance alingi nga opesanga opportunité tika nasala mosala na opportunité Jésus de Niance opesanga donc nalingaka mwa bantsongonya te quoi. Point fort nao esani point fort nange eza travail sérieux. Est-ce que au pesa batou au baotalo plaisir au s'armer le roi na pour le roi na makasi vraiment bravo mon frère bravo vraiment donc je vous dis il est parmi le meilleur chanteur du groupe de Ferrego là lui c'est Vibration donc boyoka o ya pesa bino na asi bo mona kino na côté na sali sentimenté Ibra. Est-ce que vous mettez la biso vocale s'il te plaît? Ouais, c'est un poisson d'avril. Na obsa le logo vraiment pour na venanga Léonard Messi. Kolon koma na ratali wana do na biya linga logo trop masa nanga Christian Mbele Eric Kumba balinga logo trop quoi. Patrick Bacha masa na rata Belgique be yé peu fanatique logo et mal ba autant no bango. Il faut pas banana moi chante dimina ko bandara vocal maman. C'est bon normalement. Il faisait crédit à ses clients bolingo. L'offre de fucking avoir même kibo motonanga. Lelo na ya kosenga nyongo. Sebinoe. Olobi nanga na vzonga na 25h95 komi ya kalobi. Kuitia bolingo ele kinango ya likere. Aozo kisinga na motemeske pote kozala séché. Po bolingo nesi ezwa. Refuge dans la nuit où l'été était ensoleillé. Sokyo siminga na loketo ibakena koyanduka. Sokyo limenga na manzaka ibakena konsiama. Mafuta mbila huyeza na moto ekosa. Goudroit taba pelisi sekle bilisio nango ekosa. Fobule merei, fobule moro. Atakutu Jésus revient bientôt ba chrétien bazalaka na mwa espoir. Soki eswa elendita kokozonga ta samedi na ntongo. Patikela bango bible occupation timo kolo ye okozonga. Otiki nga entrepreneur na ndote pour ta rêve nango zalaka toujours na moto ya mbeto. Pile silito nini lelo bokolela. Sosameli mbuma lisango ekangami ye na mongongo. Abokolela kokeri komponga na lamuka. Koyebisa na bato teke moto boyinga awesi na panzisa ngonga moto na boyo na mipesi na bomborke bazokeza nango shumbu awana bakisi mpashi na moni moto te akopesa nga tolina tika kolela oyanga bolingo Didier shumbu Didier kokatanga bolingo boete Atali lo basuka moe atikela ka famille accordenga na lobelo ne fiske je t'aime des fois molambia tondaka na solo ntunga fungola nzungu na talata mbala jampamba Didier Shombo bavimbisa makasa na kwanga bapia balela na palin pesa chance na moto alingio Simon Gomse Ari Menza kaski foti Javins Bilele. Est-ce que vous comparez avec les petits avec les sang, les petits pour na tensu que belé et yemelo petit na kokan. Donc veut dire
Patou Soda, beauté suprême, dans la Dimitri Ballon d'Or, Bofé là, dans la personne de Bambote, dans le bon sentir, pour Bino Batou Bena Lukae, payé Namoni, Patrick Moulé, le papa social, plus qu'Eloni, dans la personne de Bambote, Sikoza. Ah, bah félicitations. On continuera pour. Et ça, là, on a bien sûr, Namoni, na Pembe, na Moutoumou, Bonaye, tout ça, boulot. Ah, il m'a quitté, bah félicitations. Bah félicitations, on est au Pessinga, félicitations, merci. De Babana, d'ailleurs, au déjà, na Grand Jogo Dani. Si vous, Eloni. Ça a d'avoir félicitations. Eloni. Alunga, Motema, divine. Après ça, on a d'avoir félicitations. Seda, après ça, on a déjà félicitations. Gola Hervé, après ça, on a déjà félicitations. Vibration par rapport à Tala Union Sofandi Sinan Nzoto. Aux ala vraiment l'accord. Celui-là, on est ça la rose à la rare. Aux ala vraiment rare dans milliers. Aux ala vraiment. Donc par rapport à talent, au actualité, moi il faut vraiment grandiose. Rare, na milliers ni ngoloba, na milliers. T'es na marambutunde maramnabino Kendara. Et Kendara nen. Est-ce que il faut rappeler? Il faut là, rappeler pour nga na zara de na maramnanga ne Kendara ndenge zara. Parce qu'on a milliers ni ngoloba. Pour milliers bière aux zongate. Na zara sans alcool, sans noyau, sans chimbo. Mais à ji na mai, mais musale belé. Parce que milliers milliers va bière aux zongate na ambiance certes. Nga na ambiance ngya rato na micro na podium. Parce que mon vivre c'est déchenaka. Masa nanga Serge Neto Discoirade vient dans la digue Alvanda. Donc bah yebi maramo vibration. Ne d'abord c'est un petit beau Gambi à chef à couloir Japon à Japon. Touche à plus pas moins en Hollande. Bah yebi vibration sans alcool. Vibration idole na yo na makambo ya musique idole na yo. Erota vanda mabo soko travailler mouvement l'autre ao ibara ezarana. Idole na des idoles venanga redi Miss Bailo Kanto na pesi. Mais la sonne eloro na. Na venanga King Kessel. Net eloro venanga Bailo na robet eloro nini. Net eloro nini yemba prudence. Prudence bandara mokolo ninye kozalanga mpona tika komilila lokola basusu bakutaka bomengo kembona bango etike kolela na nyayukaye etike ya mpamba na nyayukangai kolela nanga suka wapi ye moko moto asala mokili meka otala injustice yango natina maboninga iredie bawako bakuta bomengo balemba bisengo yemba siko ya Kester neti monde tobokie malinge katani fete silinge nazongi na ndako na posa pena chepa mona ndobo pena bwaki na mayo bambisi babona bango kolia nakomi na ngalilita ezangi helembo bakomi ndeko nyatanga nazangi bolingo nanyango abikisanga nazangi bolingo Feli Baketo na Jonas Mboko do esiko bozana na ebiki bosepeli vibra c'est na génération na bino soko ko féliciter 3 personnes ko za banani en dehors un groupe Nabino. La génération na miso na ko féliciter 3 personnes et ko za banane. Ba leader to c'est déjà moto déjà leader à loin la niveau Nabino. Comment appelle leader mais na leki on a chante. Comment ba leader nga leki ba na oyemba. Vibra tika na makambo yo. Tika makambo yo ko taper na orchestre na bango pe ba memi o pe leka faire rigole les pas. Ko tande jamais na orchestre ba petit. Alors il faut son ara ningo kindara. Nga koko ta jamais na orchestre ba petit. Ningo kindara. Nga jamais na koko ta na orchestre ba petit. Okenda na wapi sera kalonde pe confiance pe lungo pe pour na bongo zala okenda ba serment bo côté mo bozara wa. Okenda visite côté mo na côté travail exact trop. Okenda wapi. Te trop bête à l'isolo à côté on te peut te refoule en haute. Bato ba otala biso ba ye. Ba sila déjà na bête à l'isolo. Bato ba otala biso na respect na ba la posa base l'informer. Kasi ko ba ye ba benga nga po ba luka ba ye ba na ko sa publicité muto en haute. Pesa ba numéro no.
plus 243 998 133 842 plus 243 998 133 842. Donc tout ça va publicité bateau à tout bétal soit vibration à Jésus de Niance les padres. Tout ça va publicité bateau sous soir. Robert Mikolo pe ba mission to ezaka qui non so balongwe pas les padres au ka bou ba ke quartier latin. C'est que balongwa pas les padres bou ba ke quartier latin. On comprend tout celui qui le man eza nini. Combien ba ke la orchestre en lobby. Wami placé yomo mutu. Combien ba ke? Même so ba ko zongi sa. Viva na tuno. Ko zongi sa orchestre on peut d'ailleurs. Viva na tunelo mo boye. Est-ce que ndo zala kana musique mutulinga yo to yo ni mutulinga musique. Mais loko nyonso afe linga yo ifo linga ngote. Eloko mo ko lingo te ke sangi yo linga ngo. Nande. Eloko nyonso ifo yo linga eloko ngo. Po eloko ngo pe pesa mela yo. So olinga musique na ba façon ni. Na ba façon de boza cop na nga ya vie. Donc musique c'est mon job. Cop na nga ya ndule. À part musique na mona cop le ndule te. Obi ke yana ba tum sope ba koma ba musicien pour tam so arrivera poto trop. Pour ta la famille, moi, cotisation sur Basali, et aussi matin, bah, on se retrouve dans le monde musical, n'engeni. On se retrouve dans le monde musical pour ça, et dans Onzamba Pesaenga, Pesa Musala, on a l'ingaki, donc on a force en ôté, ya en moko. Et on a force en ôté. Libre, tant moi, 3 personnes en poto, j'étais déjà dans Souka, et ça va bien. Moi, ça n'a Boniface Constantinides. Motema Charlène Luzolo nakati allemand na pesi ombote venanga Chako de Kudinga na Luanda boss Rostin Kimbamba na Angola wana pe na pesi ombote boss intema sananga Feli Kombongo Bilele la bière expérimentée na kati Luanda na pesi ombote pe na kati Luanda siko za na boss inte Blanqui Oredeso na kati mikili wana venanga Stino Mayemba ya Meclair Lovemba pire via ba degrés et kotigate nana batebele ko kandeni so linga so yemba na biso yemba bon obora les souté ngana ko bando bora bazina kata sa yo moninga niveau mona ba pechozo ngota yo sa biso na viva ndeto abo veut dire nous sommes presque déjà à la fin s'il te plaît ce toro côté le ma déjà hein siko webini sakana la ça siko qui notre qui pas chanteur dans la tiki na pesora 1 minute. Parce qu'une minute dans sakana mo c'est ça par rapport à temps. Il faut dire non sakana te yobi sakana une minute. Est-ce que na bi solo mo boy na bi solo mo est-ce que oko sepeli ça bi sauter que non obi ke koko na bino de la forêt petit na peu français ndinga azolanda obi ke koko na bino de la forêt mutasala ma koko na biso kombo na ye koko inkonge anakuna botama na mona kuta daya kala koko na ngayo bon na est-ce que vous aimez la solo mo ba ko felo mide na yebi lo honnête est-ce que il faut ba petchanga ba chanteur comme on a ba petit wa matete ba moins propre boy mi sena moi na matete luka yembe lo nzembo na ye ngai ba chanvier onata est-ce que vous aimez la solo de la forêt za zambat parce que zamba za yemba forêt za zamba na lingala ya zamba. O compliqué na pe trop hein. Ezani forêt za zamba. Tanga koma mutango bien. Bon oroyembe la biso elora wera nsante muta sala mambutu za bwele. Na lingaka koyemba mingi biloko ba grand chanteur net ba bailo ba kese ba pepe kale ba chanteur deuxième fois makasi. Chanteur nga lekio na oyemba deuxième fois na koyemba lo. Liboyo ozaka na makambo te na ngakotsa na makambo. Oyebi ngande bien te. So yeba bien ngo ba mambo te. Tika makambo. So ngana loba ngo ke ngana za rasikoyo chargé aba arme lo. Cela oyebi ke ero lo babo oyebi ke les padres ba ta fa na ndaku na tindio te mais et comme un jour que no te batinda nga eza bongo te hein. Bon ba loba batinda ba ba sans esprit ba péré. Il faut assumer mambo lo. Dans ça quoi assiment. Oui. Nga ko yemba jamais na ko interpréter chanteur mo nga leki na oyemba. C'est impossible. On a interprété ba grand bon ba leki nga ba vena nga ba bailo ba king ba pepe kale ba grand-père bosiana ba chanteur bango wana. Ibra c'est la solo mo bo suka po to kabwana. Ngaye ba frapper nga bolingo biko en pleine journée galvanda. Foya plaisir nanga bate kango na prima ngondo ba jalouba komo souhaite nga bo retour au village na kifuna na maboko jino mpanda na komya ngaze na société ya pensée hey
roulage akanga motuka ezo respecte te code de la route ebongo bolingo ezokima mbangu koleka motuka tuti moto roulage nango nani Elvis Mayele manda shuva na prévoye na lingwa 40% nga na lingi ya 100% manka gagné ya bilengi lifuta nangama ya misozolo mbemba Fabrice Roxal Chilenda moni makambo ozolinga tapesaka mutu mobwe opesi numéro note pesa siko mutu mobwe Fabrice Roxal Chilenda pesera mbote yo moko santi so na pesa nanga epe mbote même super linga le padre te pesera mbote nga mutu na Fabrice nani Chilenda Roxal Chilenda ba pesi yo mbote ba pesi yo mbote mbote ba peso ya ngwana po emsunga ko peso be mbote emso linga appelle padre te emso linga vibration ah donc yo vivara que non rankini ya le padre ola tango na nzo mutu monde aso linga le padre te se ko linga ngate so de jour linga au combattre le padre à l'étouffer bosonga na wali andene et kakola mira de longue jambe le oh man a raison pour mouvement balobara l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi donc l'ami de mon ami c'est mon ami donc ba bravo vraiment na peso ma ba félicitations ba courage na ebike o ezangi ezonga na ebite na ebite te ba saka avocat la suka to kabamba tango na matisa kason choisir chanza ka vitesse Ouane kumbakanga na profondeur bolingo bonheur nanga prolongé Salomé Kavongo na bagro kale na yo Judith Mvuma miliki ya bébé swabala na kata biberon poto semoul totikela ngo vimbisa libundi iyuma bara yanke pona kitrosir ambiskada bolingo semblable no ya kuluna na ozoka no pesa chombo foni nini Stino Maemba jise kandolo blanki oredezo Vasco de Gama oki mangamoyo on est ici ok na génération na chanteur deuxième voix le kinga zati na obimiselo mana vandisi yo awa ye awa na bochenga na maye mo na ndimi na bengi na robeta net maître Godja na robeta net maître Gauthier na ngaba beta est-ce que zo net maître Gauthier na ngaba beta na bengelo mutu mo to vandi biso misato ndi beta oya emawa Merci vraiment na pesi mbote hein Nadine Mokonzi Nadine Mokonzi Zidane Mokonza ba mama fimbu toujours amtu na autorisé poupon efo ya musheni code ya mboka mobali ya Cécile efo ya na pesi bino ba mbote donc je vous salue trop donc na lelio makasi donc na lelio donc na tikelio donc yo sara nango tie suka donc je vous dis merci bye singa moto kole kazache atango yokokiko ya mwana nzambe esenga kya matana nzete pa mwana ndenge nini yakoya ngapana mata pila mwana ndenge bolimwe kozonga peut-être akolobela ngalelo na kula le pana yo esengwe kozale bele kole kabanzelu na lola soki mopagano abongoli motema banase jamais li connaît tout mama kasaba peli sango mota bolingwe koki kopela San Petro na limeti pesi bambanda permission ya ko défiler na miso na ngai se ko se bolingo a vendre Pinto Lokaya. J'ai dit merci à mon cordon Mustapha Malembe, pourquoi pas mon caméraman Biro dans Babine ko ya kati petit ya kati masa ya kati Hussein Tsasi caméraman Yamoulaï. Je vous dis merci, nous sommes à la fin de cette émission. Chanteur deuxième voix sur la génération nanga bozo atteint oyo kanga po bokola po ngati na kola na yo ka vie nanga ba ile tourna vie nanga king coaching ya fait régulier les padres oyo ka soni te boyo ka nga trop semaine wana na obengelo mutu mo me ko kima te so kimi dans le bango donc je vous dis bye, je vous aime trop.